les seuls combattants oyo ti lelo ali mbongo mutu te za Jerry Kobetox. OK. Ngana vivre 18 ans à mwana neva zo teka tangawis. Azo expliquer mukolo ndenge saka na nzoto. OK. Mwana muke munganga et puis munganga nini ya soigner batu mikongo. Vraiment. Na vivre on a Kinshasa. Ba boketu baba yuma. Vraiment. Au moins lelo vérité ndenge bimi. Vraiment. Si bazaka na énergie baganga kana boketu to na ba vidéo na beta batu na concert a fali. To zaka na vidéo na e. Boketu na yebisaka bato à chaque fois boketu aliaka mbongo. Babimisele vidéo mona ba carton mbongo bato bowanga na boloba eza montage. Bozo kamusanga tango lelo bo finga ya Laura Sokoko. Pourtant muto bande ko financer bango ye wana. Vraiment. Au moins te combat la bango za combat ya mabumu. OK. Bazane mona ba député mususu awa ba kota ba parlementaire. OK. Ba vena so ba musique ba fayulu. Mais ba lia mbongo à l'état. Au lobby? Bazo escroquer peuple. Vraiment. Que tu bolanda que c'est un aventuré, c'est un pumba. Na Timon na ye. Oh, voilà, ndake na sima. Commandant iso Timon na pumba. Baby, IGF il faut qu'on t'a partout hein. En montagne Laura Sokoko zo tanga salinga mutu passe. Zo ndeki combattre za na mbongo boye. Nzambe na ngai. Nazoka 200 millions de dollars. Maxi Bien-être is a dietary supplement. The plants which are inside regenerates the body, cleans diabetes and blood pressure. It removes hemorrhoids, solution for erection issues, early ejaculations and sexual weaknesses. For prostate issues, take your Maxi Bien-être after your medicine treatment. Women who also got diabetes pain, Maxi Bien-être can heal and change lives. You can see that all the people who are taking Maxi Bien-être look better and reflect youth. Take a pod, mix it in a glass of warm water and drink. Then you will be healthy. Balata baposa, enfin molakisi solo, aïe. Rose Couture, la haute couture au rendez-vous pour événement anniversaire, mariage, conférence, concert et autres. Luka Rose Couture pour Olata Kitoko Batonga Bakosa pour tout contact. Papa, maman, bana, pour la bisogno surtout. Babetela lisolo te Luka Rose Couture po olata kitoko bavoiti te. Tala na ngengi batonga bakosa bavoiti te. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez. Vous serez en bonne santé. Tabouret du savoir, votre magazine qui est présenté par moi, votre humble serviteur, autrement dit Zoom Matumba, le défendeur Yaba Mama Ayaya Baxian, sous FARDC de la presse. Papa Zouma Kapamba, Stamp Soutoua Kabouffama, c'est que Moussa le Bengi Bisso Lelo, Tabouret du savoir, Babi Lelo, vraiment Tokoti, Mingi Mupandi Yabayi politique, mais le Mingi Tolobela sur l'actualité. Makamu oyo koleka na mboka to komona lelo awawa njokande komba oyo bande ko bele babanda ko sala na poto ba combattant ebele taki nango cop komona lelo ya Laurent Sokoko abimisi ba vérité entre ye na Boketu ya Laurent Sokoko azo promettre biso que oui a ko lancer ba audio oyo Boketu azo senga ye mbongo koloba que oui avant ko fiolo mida beta na poto ya Laurent Sokoko il faut appeler ça. Il faut appeler ça Boketu Mbongo, yena commanda iso.
toyoki penza ke oui ezosala pasi pe mo koyoka ke oui bakomba wana mingi ezana makambo mbongo ezana makambo ya mboka te tokoloba susu guerre oyo eza na est. Qu'est-ce qui se passe au juste na mboka na biso? Qu'est-ce qui se passe yi politique bavandi boye? Pourquoi tango est na biso kuna makambo ya mbilinga koleka tozoyeba te? Est bato bazwaka ngo ezaka pays mususu na kati ya RDC ou bien vraiment est ezaka province eza na kati ya République démocratique du Congo yango tokolobela awa watika na pesa mbote ya babiso bomoni image wana bopesa mbote na mwana mboka Sarif yi mutaza réalisateur na nga mokonelo la directement na moni régie finale ya babi chef Jordan na pesi mbote place aux Ali na pesi mbote à notre DG Papa Lendele na pesi mbote place aux Ali. Si vous n'êtes pas encore abonné sur Nouvelle Tendance Télévision, abonnez-vous, partagez l'émission, likez, beau commentaire et ça biso malamu lelo nazana mwana mboka Jericho Betos yi mutaza invité nga mokonelo mbote mwana mboka Jericho Betos mbote mwana mboka Zuma Tumba mbote na ba congolais nyonso bazolanda Jericho Betos 207 de la presse mobile ya Litutu ya Mumanazolo préfet de discipline congolais de père et de mère. Et puis na porta drapeau oyo pona olakisa boketu ke yaza belge nga na congolais. Donc pona kopesa mboka oyo valeur. Et il fallait kutu passeport diplomatique nga na zwango ba Jean-Claude Van Damme bazui ba maître Gims bazui ba Dadju bazui mais nga na ndemo na bango parce que nga soki mutu nyonso to azotala émission à travers le monde oyo aza na Kiba oyo aza na Guadeloupe soki aza na Autriche ata azoyoka lingala te mais azotala drapeau azo ba République démocratique du Congo. Donc ngam na pesi bana ebele lelo babimi na ba drapeau même na bémission politique goût ya kolakisa bango ke tozaka na mboka moko oyo soko yoki mutu alobaki bateka mboka oyo c'est que Muzombo c'est que Munyamulenge c'est que Momoyi c'est que Mugwena Mbangi mais adiembele na kikongolais mais ngai etant que des pères et des mères na kolobaki toaka na mboka oyo faut to bénir mabele na biso oyo tozana ngo oyo en tout cas naza na plateau na yo nga na loba vérité aussi porter la vérité na ngai. Merci beaucoup mwana mboka lelo eza coup sur coup babi lelo bo supporter émission lelo tokolobela mingi sur République démocratique du Congo makambo ekoleka na kati ya République démocratique du Congo pe tokolobela bandeko na biso mingi ya diaspora mwana mboka ozwaki message ya message o ndenge ni tango yokaki ke oui ya Laurent Sokoko na boketu bakabwani pe ba vérité ya somo ekobima toujours pe ya Laurent Sokoko zo promettre biso ke oui akobimisa ba voice akobimisa ba message o boketu azo senga ye mbongo ke oui afa kofia beta na poto il faut y Laurent Sokoko appeler sa boketu mbongo na commanda iso réaction na yo mwana mboka. Merci beaucoup Zuma Ntumbo moni ngai na yabisaka ba congolais les seuls combattants oyo ti lelo ali mbongo mutu te za Jericho Betos. Nga na vivre 18 ans mwana neva zo te katangawis azo expliquer mukolo ndenge saka na nzoto mwana muke munganga et puis munganga nini ya soigner batu mikongo na vivre on a Kinshasa ba boketu baba yuma vraiment moi lelo vérité ndenge bimi vraiment si bazaka na énergie baganga kana boketu to na ba vidéo na beta batu na concert à Fali concert à Fali mo tant qui combattait bandi tozaka na vidéo na ye boketu na yebisaka batu à chaque fois boketu aliaka mbongo babimisi les vidéo mo na ba carton mbongo batu bowanga na boloba eza montage mais lelo yo nga zo kama ba congolais msubo ofinga ya Laurent Sokoko boka musanga vraiment bozo kama musanga tango lelo bo ofinga ya Laurent Sokoko pourtant muto bande ko financer bango ye wana oui boketu muto asali ya Laurent Sokoko lelo ba ministre ba yemba ya Laurent Sokoko azoka pena en pleurer mais boketu so le biga oyo peuple ninyo yo ya Laurent Sokoko eza problème ite muto ayeba naka na sima mutu mais ya Laurent Sokoko nga landi elobi alobi nini ya kaboy na boketu pona nini bande ko bola nanga bien baso ka mona alobi atuni boketu na komanda Isombo guerre na bino combat na bino eza na banani ba boketu premier ba répondre ba lobi combat na biso eza contre ba musicien ya Laurent Sokoko abi oh combat na bino contre ba musicien baza ba congolais lokwa bino vraiment et pourtant fallait moi bisanga combat na bino eza contre Kagame combat na bino eza contre Banyamulenge o balinga bazwa ba minembo kuna combat na bino eza contre ba musicien soki bongo nga na longwe na nga na combat mabe nyonso bamoni ya Laurent Sokoko yango wana mais jusqu'à quand Mewey azalaki chouchou ya Bagbo mais tant Ouattara na pouvoir
est-ce que Ouattara akangaki mewe ya na prison abetisa concert ya paix na Côte d'Ivoire et puis nga landa mewe na TV na RFI alobi naza musicien na lukela bana nga mbongo Boketu déjà tia mbongo carton to ko ba combattant ba tia mbongo age ba bengisi ko fait que beta na concert na poto boy alobi que na beta te pour ba combattant Marie-Paul awa à l'époque awa Marie-Paul awa ba ministère surtout oui ba yembelaki tata mokonze kolo mais Marie-Paul aboyaka akendaka na poto Boketu abetisaka Marie-Paul Zénith abetisaka Olympia to Marie-Paul ndenga koma ko souffrir bongo. Est-ce que Boketu s'occupera de Marie-Paul? Vraiment. Au moment où il combat, il combat à Maboumou. Ok. Bazane mon député mususu awa ba kota ba parlementaire. Ba fait dans so ba muzitu ba fayulu. Mais ba lia mbongo à l'état. Olobi? Fayulu. Vena biso muzitu. Ba siège raté mais ba lia mbongo. Ba so ipena jeep. Ok. Ba so escroquer peuple. Vraiment. Est-ce que Boketu zo attend olobe makambo? Ya olobe na on a diaspora mais ngana on a Congo ba ko bomanga pele na kufi. Vraiment. Na kei. Est-ce que Boketu a un esprit na biso? Boketu bolanda ke te c'est un aventuré, c'est un pumba. Olobi? Boketu a pumba. Merci beaucoup. Na Timon na ye. Oh, wala ndake na sima. Commandant iso Timon na pumba. Ya Laura Sokoko nga sina ebisaki yo ke na bango likolo. Et puis na sepe na ya Laura Sokoko. Oyebi IGF il faut kota partout hein. Oh, pona ni mwana mboka. Ba monte ya Laura Sokoko zo tanga salinga mutu passe. Ba monte mbongo. Nzoka ndeki combattre za na mbongo boye. Tomata soka poto ko mama combattre. Nzambe na ngai. Nazoka 200 millions de dollars. Eh, wana Boketu azwa. Te eye. Ba tia on a disposition na bango. Ah, OK. Tala niveau. Ya on bazwa makasi oloba. Ya Laura Sokoko, ngape na otuna na boye bika mutu atindaki mutu ngo nani? O atindaki 2 millions. Nzambe mboko mutu pasi. Ya Laura Sokoko, première réunion. Dans la vidéo, il y a Laura Sokoko explication. Première réunion. OK. Ba dépasser $600,000. Réunion monga mai Mwanguba $600,000. Tala niveau bazo tromper peuple tine opposition. Boketu. Donc tout le monde qui avec énergie wana zo loba. Yango mo ina sepe na fe na Babe Masombo. Babe Masombo abiso bango kutu ba konta Boketu te. Oh mais olandi Babe Masombo te pa ya mi gagner mana fauteuil jaune. Nalandaki. Abi ye pona ye ba mona Boketu mukolo bango ba ko mone bo ba olia ye. Babe Masombo veo ya linga beta vena biso ex premier ministre Muzitu na mikilo tala vidéo bobo ye wana Babe Masombo. Alors bi pona bango ba kontaka Boketu te. C'est na aventure Boketu na tika li pasa ne ti le losa la kwanga na mboka. Olobi? Li pasa ya Boketu ti le losa la kwanga na mboka chuke. Boketu sa na ndako shamba mo salon ana Congo te. So ye na kinto kutane na flat ya futi $20 ngape $20 to lali. Ponga mo pe na fashaka na la na palette ke la na hotel. Vraiment. Pour ça moi fraîcheur na benda belle kwa ma blandine. Parce que to kutana na Boketu. Né au village, grandi au village, expédié à Kinshasa comme marchandise, aller en Europe pour troubler la vie à Batou, Boketu. Et puis, on répond moi, c'est Niki Maserati. Bête l'internet, bête comme moi, Niki Maserati, on a soit Zanani. Grâce à Mizia, on a des connards. Oh, mais Niki Maserati, elle est brassavilloise. Ah bon? Niki Maserati za Brazzaville, ce qu'on a comme combattant à Congo ndengeni ya Congo RDC. Te grâce musique côté musique ça n'a pas problème mais Niki Maserati a sali vidéo zo finga ya Laura Sokoko. Na ça la vidéo ngo awa. Na moni moi si moi pembe boy. Moi na moi si moi omani ye ayina nanu. Félix Tshisekedi poani. Azoka mobile moi mulu babala ka ako kobotele mwana ti. Mobile on na yebi solo wana. Tala ya na matière. Na na matière. Niki Maserati, son télé a pembe bo, a ça la chirurgie na poto simbate. Et puis a ça mon pono ya ba politicien nyonso ya opposition. Non. Ba Damson ngam na zo biso vérité te Zuma. Ngam na zo biso vérité. A ça mon pono, je pèse mes mots Niki Maserati, elle est mon pono, imika nganda basoso. Oh. Mais à cause ça biso na sima obundela mboka. Yo Niki Maserati mboka nini obunda.
Sasu ye wana komi roi na Brazza kende ko bunda na Brazza. Oh, bokota makambo na kafouillage boye ndenge nini? Obike batu pe ba contacta ye aza femme congolaise ya RDCT aza Brazzaville alors ba makambo na biso te. Afingi ya Laurent Sokoko pourquoi? D'abord, yo mwana moi so tel mo finga ya Laurent Sokoko, un grand monsieur, un donateur. Oh sala le Sabino mbana ya Boketu batanga classe na mongo. Ya Laurent Sokoko. Mais tant on ndeko na biso moi si azui makasi peut-être ya kofinga ya Laurent Sokoko po to moni ba propos oyo nani ndeko na biso ata pembeni na Boketu nani commandant Iso alobi ke oui ya Laurent Sokoko ana mbongo te mbongo malonga oyo ya Laurent Sokoko apesa izaka $700. Sikozo place na mona ki zengi jingi tatakana aketanga siko mbongo neni. Ngaso na wanga na mutu na wanga na nyoso. Place kana taba na baki $700 na bi ujimuivi oza muyibi. Elo nela kisakeza $700. Ya Laurent Sokoko a lancé ba audio, a lancé ba preuve. Mais monta onga na zoyo ka il faut IGF kende poto. Ya Laurent Sokoko za na Angola, il faut IGF kende bala ni la mbongo wana. 2 millions. 200 millions soki. Donc mbongo ba tiepo na combat ya libumu oyo Boketu babundelaka. Ve dans la babé Masombo. En tout cas, il y a un comprendre que c'est vrai combattant. On a un tchatumba, on a un reste kazadi. Oh le lot on a un kini awa. Donc combat ya solo yango wana. On dit le bi pasteur pétage. Boketu tika ko finga nanu o tala kuna mutu lokola train. Tokuta na Ituri. Boketu tokuta na Ituri. OK. Tokene biso so tokuta tokene soutenir FARDC. OK. Ceux qui sont vrai combattant. OK. Sauf que la nationalité n'est pas sous congolais. Vraiment. Boketu il est belge. Vraiment. Moi na mboka noyoka ibatu msusu bazoba ke oui, il y a Laurent Sokoko aza corrompu ko batindaki mbongo. Corrompu par qui? Batindaki kokuta ndina Koffi Olomide, batindaki mbongo na maboko Koffi Olomide pour a corrompre ba Boketu ke oui batika li. De mbongo wana oya Laurent Sokoko lobby, ça n'a rien à voir avec makambu ya Koffi Olomide. OK. Bon ya Laurent Sokoko lobby nini? Alobi tango ya yoki bango ba lobby ke comment na bango ça ba musicien abi oh nazala ba musicien ba petit lokola ba Fally Ipupa ba Ferrego la baza ba leki o na moni ndenge bazokola siko lelo na bundisa bango ndenge nini ya Laurent Sokoko makama mbongo aneza makambu ya mbongo ba pesa ba financer combat mais siko ya Laurent Sokoko tanga tuna bango question wana e balani na makambu oyo nyoso tu ya talaki abi oh ngana soutenir bato ndenge nini bazino 600,000 oya réunion ba consommer. Ya Laurent Sokoko atindi su ba mbongo mususu o etikali pona oki atangi somo ya ebele etikali nanu abi akovire yango na compte na bango te omoni ba Boketu ti omoni bango ba loba na émission ba olela mbongo eza maboko ya Laurent Sokoko. OK. Na bazu yango te ya Laurent Sokoko ba oti nango na RDC ekende ko soutenir ba FARDC. Voilà combat yango wana. Combat biso to ozela yango wana. Boketu lobaka na biso beni ba kufa a continuer ko bota obika na mwana muke. Boketu matana mbetu na mwasi ne ba olala beni ba okufa. Boketu olia, Boketu to sa ba émission beni ba okufa. OK. Démarche ni Boketu sala déjà na mamba beni. Toto tala tout à l'heure vidéo. Ba okata batu mitu. OK. Tebite soke za na RDC, milo musu pezaka na Boko Haram. Ba vidéo ya libanda ba komo ko milo musu ba Boko Haram, milo musu na ba Sim Souda, ba kosaka RDC po ba pesa biso kanda. Omoni Rwanda yelo kwa changu. Olobi? Rwanda za kwa changu. Merci. Leti ngana kokanga moi 3 personnes mo na kayiba ona boyi bango likwa batol. Ba jona mike wa. Mais bazana mutu na bango zo soutenir bango. Problème ya Rwanda eza ma pays oyo eza libande soutenir biso ba vandi sa président Félix Tshisekedi na John Kagame. Tanga mutu okita na via betili baku. Mais moi na mboka esenga malamu mingi ndengo meminga terrain oyo avancer nga to avancer pe kaka yango to ko clôturer na makambo ya Boketu na suka. Ozobanga Boketu benene. Na sobanga te to ko lobela yango mona mboka. To ko lobela yango. On ndira zobanga Boketu. Na sobanga mutu te mona. Asa loko te na pesa devoir akangala sa sapatu. Na video. Akangala sa sapatu na video. Libu mwe deborda bonga okangala sa sapatu ndenge nini. Mwana mboka tokozonga wana toboyi te mwana mboka tokozonga pa naza pe na ba question musu na rotuna yo wana par rapport ya combat ya Boketu. Mais toi avancer na muke awa tozomona ke oui est na biso c'est tout temps izaka est. Mais mwana mboka bakangaki des militaires ya ba Rwandais awa na République démocratique du Congo mais porté disparu tozoyeba te bazongisi bango pour ba militaire na bazomona. Merci beaucoup mwana mboka Zuma. Moni pour ma Congo na ngana lobanini. Pour ma Congo
toza na ennemi moko oyo azobundisa biso eza Rwanda te. OK. Eza bato yo ba signataire bazaka na biso. O ba yedaka Rwanda ba yedaka biso, faut bavandisa biso basoka na biso. Obi na toute vidéo ya Kabila papa Kabila les pères son âme. Obi salinga nzoto Mali. Alobi anoma jomo bo ministre étranger a affaires étrangères awa asutuka bo jongo nzoka naza na famille kuna na Rwanda azana na belle ba famille azana na boye nzoka naza na Rwanda. Bon, comment un président de la République tu peux nommer quelqu'un oh yebi ressources na yete yango mo ina lobaka Congo eza film zombie ba mike batala ngote oh nzambe na ngai bana mike batala ngote siko tala yo moko quelle diplomatie bo nommer mutu bo yebi source na yete yango moni Peter Tchani aye à l'objet de père et de mère. Si vous avez dit longwa wana za mayele et déranger batebele mais bota la vidéo Kabila les pères. Anoma mutu. Nzoka ne mutu azane Rwandais. Yeba yeba kinete. Nanya koki kozala l'information ya mboka koleka batu nyoso tout. C'est le président de la République. On peut dire mboko to tambola na biso mboko il faut ba formater ngo. Basu pena ba réinitialiser ngo. Au moins, on peut pas mettre une carte protégée. Trop de virus. Ah, mboko, tout passe. Donc, on se montre à Est, ce sont des Américains. Tant à Est, Bamati, Banona Est, Bolimbi Sarana Lingabino Makas. Bamati, c'est drapeau à Poutine. Et l'onga Poutine, na drapeau à Russie. Poutine, Tolembi, y'a cause de la solution. Poutine a un mboko. Tous sont dans nos mémoires. Namboko, Poutine a un mboko. Vraiment. Poutine a un mboko. Est-ce que guerre est ceci là? Joseph Kabila, nous devons soutenir Poutine. Yo, il y a un journaliste. Vraiment. Mais est-ce que si c'est la guerre dans l'Est, affaire il y a guerre à Est, c'est Poutine. Ce sont des Américains. Bavandi sa Rwanda, enfant chéri na bango. Baebisa yeko sakana Congo te. C'est fini. Et ça dans la politicien montant le bamakambo na oloba. Vraiment. Les Américains bavandi sa Rwanda botali saye, bo ba Congo et les on a tout. Rwanda ça le roi Tchangu. Mais quand la propos oyo eluki que oui rébellion bana mboka batomboka quand la propos oyo président de la République aloba que oui so bolingi pe guerre mais ndeko na biso ya Rwanda nani Joana Kagame alobi boye alobi soki boana besoin to bunda na est c'est que est comment nango place so bato bazana fastia ko boma oh mais na biso ke Zuma Uganda na Rwanda ba ko bunda na kati ya est tala niveau. Donc, ngana yo toke bunda le ponga ba voisin. Tala niveau. To bundi to bebisi biloko pe to bimi to kena biso. Au moins si azolo ba wana, azo ba ke ba yo bunda na est. Pour l'état bozo bunda ya yibaka. Rwanda lelo muto ovimbi, c'est so moni mona so ovimba na se. C'est que ça muto oyo mama na yaza na se. Rwanda muto ovimbi c'est ce sont des Américains. Oh soit disant bango nde baza pona biso. Alors, moi je lance nazo lancer un message président Félix Nera le bibongo parce que bamoni biso trop lâche. Bazo nyoko la Congolais trop lâche. Ngai na moni même mukonzi ya mapinga ya la police à lobi mwana mboka nyo surtout na est na mboka o ba bomaki ba peuple wana. Alabi mutu tout abi simba amete simba lichette to bengana. Monguna c'est ça. Et on est mama kamabo ketu ba ya to sala ngo. Parce que trop c'est trop va provoquer biso makasi. Vraiment. Guerre ya est ces alliés d'abord on a mis son mot péto en akati. Ouais. Papa Mbosso aloba on a parlement out. Ba te bele ba na parlement na baliaka na est. Pourquoi quand on a ça pour banda et si là. Ya ba mwana ntse misoki na baba Congo ba dibudi da Congo et si là. Na Équateur personne que betama et si là. Pourquoi na est c'est la carte pour le bagako minéré té. Basili samaka mwana ba Congolais to lingi biloko wana ti. Moi, je suis la diplomatie de la République démocratique du Congo, des politiciens, c'est facile à corrompre. Pourquoi moi, mais déjà, politiciens congolais, déjà dans la politique, à la chambre salon. Vraiment. Politiciens congolais, moi je pèse mes mots. Politiciens congolais, aïe na cabinet, il y a ministère, à son mané li pana coin. À autre navire, à son mali pana coin. Ce que tu as comme ministre, en ça binoni. Faut que les bama pour ça na vitrine. Faut bimana basi ya quartier bimana bango akelo bimasiko na ya vitrine ay bimasiko na ba parfait belé c'est ça ba tout le ba Trump ba Donald Trump ay na pouvoir alenga ni pour ça des millionnaires milliardaires
pouvoir ya Afrique toyaka ngo ba pauvre trop yango moni ba ventile les autres à trop. Vraiment. Ngana uti komona président Fatia a suspendre 4 généraux. Je crois bien 4 généraux. Tous les généraux oyo bazali na 4 ya makamona, il faut qu'on suspendre ba puis ko tia bango na makala parce que ba bazo kufa na ba bandeko na biso. Et bomoni image ya bandeko na biso moto ba ke tina frontière ya Rwanda. Babi ba kota Rwanda ga to sila na bango. Autant l'image on a beaucoup de personnes oh ba terminer na biso ba ko maîtriser bango te. Pour les lois zo mangana to terminer to bito kota Rwanda ana. Poutine ya mukie RDC contre Rwanda to koti pena bo piken 30 minutes c'est belé. Bazana na combien de villes? Même si to koti la bango changu. Mais ceux qui bazo zo mutu makasi bongo ba tu bazo appuyer bango na ba ndeko na biso awa. Siko ba militaire ba kanga bango mibale. Ngana mona ba militaire ba kanga bango mibale. Siko ba se disparaître ndengeni. Ba militaire bazo mona te ya wana nde l'occuper problème ko ba ka ki oui bozo protéger toujours Rwanda. Te bilo monsieur Zanine. Ba ata la droit de l'homme même bilo monsieur Swazuma. Tant muta betio mbata, yo ba ko beta mbata mais yeba ko garder raison na yo. OK. On m'a dit ma militaire en to kangi bango. Mais to ko la na mukilité que toi te biso to abongo te bango so ba bongo makambu na bango ekoyela bango parce que oh to komo ke na suka Vraiment. Kabila le père akufa pona este voir même Mobutu pas akufa pona este Vraiment. lelo siko bango luka ba président nyonso ba kufa ka pona este pona Rwanda kaka Rwanda anani Kagame muto abeta libako asasala muto abongo akanela RDC apanzi le roi Mandalala Vraiment. siko yebisa muto abongo pena donc et ça la bateau bazo encourager donc alors on a senga ba congolais tous à la debout. Moi na mboka fato singa ba congolais bato za debout to moni lelo susu FRDC ba kiti lisusu na makasi na bango bazo baka ke oui ezamba la liboso te FRDC kita na est ba kitaka plusieurs fois bazo beta bango kuna FRDC azo beta bango danger na to landa Jomo Boya M23 azolo bakie oh biso to signer ba accord na Nairobi to po to signer ba accord kala mingi te awa et puis bango moko pe ka nembo ba violaki tant bo signer ba accord bo vandi bo yokani parce que bino boke quelque part boke ko attaquer ba civil ba sali binoni et puis azo sala vidéo azo baké to résister makasi biso to ko lâcher te to ko attaquer ba faire des ba zuma comme na bango bat atala même Rwanda avant bundisa biso atala na classement Afrique RDC na armée to na ba militaire to a 40e mais moi na mboka koyoka FARDC bazo yemba. J'espère que oui vidéo est tambolaki na éviter régi pe so bo sunga biso botia biso vidéo na mais tout ba déjà koyoka FARDC bazo yemba babi to ko négocier té c'est que FARDC ça comprendre que tant na ba et bon corrompre corruption c'est le mususu négociation c'est le mususu mais na minute yo ta ko négocier za souté yo kuti ba betele o leki na mbata temps yo beti pour nini oh ta après explication na nous sous mais bongo c'est ça au Congo na minute il faut ça là yango wana ta négociation za souté bande on a so ba kufi belé vraiment dernière attaque awa combien de victimes vraiment siko yebisa ngai siko toke na kala ba négociation vraiment bango lokwa ba mesana soki président ya république a touché Rwanda bakomi ko luka neni ya ko éliminer tout ba ko bomana président na biso na population et ça c'est parce que soki ba congolais botiki congolais muso afanda lobi te botika to livrer Félix oui mais oya ko ya peso atelemeli Rwanda akoleka oh mususu akoya soka atelemeli Rwanda siko ba président mandoleka combien pour Kabila le père ça leka likolo ya Rwanda mieux vaut que to sila na mara moko vraiment c'est ça on a koloba yango wana message ya suka pona ba politiciens surtout bazolanda biso na minute yo ba politiciens balongola ba veste balonga ba veste bandeko ba kufa kuna ebele ne na lobi na bokechu sika osala ba vidéo tokuta na Ituri tokuta na kuna parce que ba bandeko ba kuna ba kufa bokechu tika kokosa biso na ba komba lukuta wana oh basi ba réversion pa ya Laurent Sokoko zwaka no mbongo na oki ba chiffre ça linga mutu passe de bokechu za na mbongo moko malheureusement akofete na ngoka kuna akolia ngoka akuna po awa na RDC nga mutu liboso na kofunda ka ya tumba drapeau ya Congo nga mutu liboso
Vraiment. Faut samba neno no tumbaka drapeau to anini. A expliquer na melaka diamba, to na melaka whisky le kaka mutu, yango na tumbaka drapeau Congo. Ah wande to yokani. Vraiment. To c'est émission na biso mais na aussi ça na kotika question et kangate ton yambi mo na mboka pona bike oui yo za na moi za maye le vraiment na makambo yo surtout. Le 30 juin Stade de Martyrs est on a plein Wenge Zobeta. Mais est-ce que aliro to kenele ndenge bitumeza boy moi je ne pense pas. Concert exact. T'es dans le but de concert exacté. Maintenant, à lire, on sait que la moto est aboyée, est à moi passé. Mais ce qui est kuna qui me koti concert on est qu'on a le bienvenu. Mais ce qui est à lire oh yaya, t'as la vidéo, t'as la lobby avant-hier France TV5 n'est pas ça qui analyse pour na Congo, pour na Makamazoka. Et puis la première fois. Ba télévision et bimisa kagame mutoza na sima ya makamu oyo eza ba bombi etro ba bombi etro moni ke eza eloko ba télémisi biso o Kabila le père alobaka to se prendre en charge Tshisekedi le père alobaka to se prendre en charge yango TV5 la biso moyini yeyo Kagame to telema siko to telema to se distraire sous na moya ba concert pour le tinga na minute so makambo ka ndenge bandi bo ndenge zo kende bo atali kolambete no la te matolo kana se moi na mboka question auto aussi ça nango o répondre biso na vrai ou faux concert ya Wenge eza vrai partenaire nango mutabimi simbongo eza président de la République Félix Tshisekedi faux. Merci beaucoup to ici émission na biso tabouret du savoir de l'autre ya mbela no Jerry Kobetos moko ya bana mboka oyo alobaka malamu donc bo ba mesana mingi comme on a mingi to sola na makambo ebele en tout cas zana mutu ya koloba bo supporter pour y tant alobaka asengaka pardon te donc eza malamu quelque part vérité et bimaraboye poto za malamu mwana mboka mbote na ba oya yo pe numéro ya téléphone na ba ono surtout balandio na nouvelle mbote na ngebele na pasteur Denis Lesi pasteur Pétage en tout cas merci beaucoup au télémisi penga ponga pe na drapeau to kuta na Ituri ngai yo Bokechu Isombo to kuta la kuna na Ituri to tika na distance to kuta la kuna passer de l'est de abina biso to kuta la kuna to ke na kobunda to encourager par de ce courage belé FARDC courage belé République démocratique du Congo ko zala toujours likolo donc bambote na ngebele ba Congolais so bolandinga Niki Maserati mobala muluba boya yo po obotaka te yango boya yo tika ko lina baluba po yo na monoko ezaka baluba présent baluba et puis oza Brazzavilloise ozo finga ya Laura Sokoko yo oza Brazzavilloise ndeko Grace Mbizi ndeko roga likamni na biso donc Niki Maserati peut-être so zaki na éducation malamu ngwa finga ya Laura Sokoko te onga na ko koloba yango na bambote belé na ba combattant nyonso ya bien o bazana poto sauf Bokechu vraiment po ya lia nembongo na commandant iso c'est les ino yo be lukaka era ngoyo okeza Marie Paul PC zonga oza musicien c'est les ino nini okoma combattant boye okeza Marie Paul zongi c'est les ino numéro de téléphone moi maître Choura Mboma boluka position po Bokechu abibi fort combattant bino boza wapi merci beaucoup en Afrique du Sud ba combattant Afrique du Sud bon l'actif na porque boa ba vrai ba combattant ba lobi combat et sili ouais rançon na suis couronne papa Mandela regretté fala za na bomoyi vraiment amona ndé combat sili en Afrique du Sud po so telle histoire à combat ba en Afrique du Sud ba qui combattait ba en Afrique du Sud OK parce que mboke bandango sili boni nzeta mubeso boyi na ye ya ko kauka Bokechu botingami nango nini oh numéro de téléphone moi numéro de téléphone plus 243 90 19 266 86 na WhatsApp ndo ozwanga appel normal na yamba te eza spiritualité muto pekisanga na yamba appel normal donc bambote belela ba congolais nyoso maman Blandine Basele congolaise ya solo et puis 100% de père et de mère. OK Tanya Baoso yebisa Pepito Baoso grand jogo na Mazembe frère de Régie toujours papa Junior Basele Hervé Basele muninga na ngazwa. Donc merci beaucoup na Zuma Ntumba puis Chic Mampuya leki ya bato Dada Génie. Merci beaucoup Zuma Ntumba. merci beaucoup Eh na bossa ni mon ami Alain Dele. Alain Dele. Moutounanga ya depuis quoi. Moutounanga depuis. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission Babi Tabouret du Savoir. Invité à Moukonelo, c'était Jerry Kobetor, c'est Babi autrement dit 207 de la presse. Diem Tataki invité à Moukonelo. Donc message oh on a lancé dans le cabinet et à président de la République. Et là on a conseillé à président de la République Boye.
Recensement, il faut ça là partout. Mais oui. Recensement, il faut ça là partout. Dans la police, dans la FARDC, dans les médecins. Recensement, il faut ça passer banguna bata. Attends, tu montes encore ta toilette pour recenser. Recensement, il faut ça là partout pour te réussir. Est-ce qu'on a une vraiment kimia? Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur Nouvelle Tendance Télévision. Ce qui nous a là, à Zongite, Tokomona, Namikolo, Oezakoya. Bye bye. E ya sika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele ya tata lopango esili Toronto City a Maluku bana RDC congolais opportunité ya sika mona mboka pe sibiso avec $4000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango avec le $4000 okoki kosomba cash ou soit par tranche et salami ndenge nini obanina avance $2000 et le 2000 qui reste au Kofutango par tranche 500, 500, 500, 500 P au komi Kolo Lopango. Toronto City et Sika Moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée, avec beaucoup d'espace. Nyon surtout au Koluka, au Kokutayango. Mais Narata, terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout, pembeni. Ezali solote, tala peyoka. Alors, tu as une concession, Toronto City. Tu as une commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et une concession Toronto City. Et après avoir fait la politique, surtout, il y a immobilier, foncier et tout. Il y a géo, localisation, tout pour que tu puisses pouvoir faire la situation. Concession est bandit et si vous avez ma borne Oyo, à 2 entrées, il y a raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous avez déjà dans Makada. Oya Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les la fiable, de ce peu ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle d'ambition Zali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est quelque chose à Moulaï. C'est quelque chose à Moulin est tellement facile. Komi tata lopango, tona komi mama lopango. Yoka pour tout contact, je précise bien. Contact ya poto ezali. Oya Kinshasa ezali. Mbongo ya muke avec $4000 au komi tata lopango, to mama lopango. Makelele ya Bayer, bayo.